histoire oyo la famille euti kosalema esalemaki lobi mardi na quartier ya Kimbanseke. Na bandi bandeko na biso o balandaka biso baza na quartier Kimbanseke, eza na quelques personnes o bayebi déjà histoire oyo po biso toye kozwa ba information nyonso na famille ya Emmanuel oyo akufi bandeko nanga na quartier ya Kimbanseke. Nini elekaki bandeko na ngai? Eza histoire mulai na osenga na bino ka bozwa bakiti bovanda, botia ba mwa mai na bino pembeni, botia ba mwa jus ya komelaka, botia mwa eloko ya koliaka po dossier ezali. Histoire eza que Emmanuel azalaki na 19 ans. Emmanuel oyo bauti koboma na famille ya ba Jolviana. Emmanuel azalaki na 19 ans. Bino moko boyebi déjà mobali, mibali bazalaka l'âge déjà de 14 ans, bazalaka na mwa sans wana ya kobandaka kolingaka basi. Eza nature. Alors, déjà kokola, oui, abandé déjà kolinga mwa basi, jusqu'à ce qu'il ait atteindre 19 ans. À l'âge de 19 ans, aye kokutana na Jolviana. Tango baye kokutana na Jolviana, aye kotia ye matoi kandenge zalaka, Jolviana pe ayaki kondima Emmanuel. Bandeko, tango aye kondima ye, bolingo ekomi komata. Balingani, bino moko boyebi, basi, surtout moi na soki aza à l'âge ya ba 17 ans, 16 ans, soki déjà bandi makambo kolinga, bakomaka déjà mutu makasi. Au moins ozo gangela ye eloko ye pa zo répondre yo. Pourquoi? Parce que akomi déjà na niveau wana, akomi déjà na âge wana ya kolinga. Bana bakomaka mutu makasi ya kosakana te bana basi. Alors, tango ba parents na ye, ba parents ya Jolviana, ba ye ko comprendre que moi na komi mutu makasi, nde ba grand frère na ye balobi te. Il faut to landela de près, to ye ba nini ezo komisa ye mutu makasi. Tango bakomi kolanda, nde ba ye ko découvrir que non, mwana na bango abandaki, akomaki kobima na Emmanuel oyo azalaki na 19 ans. Allez, eye kosala ke ba grand frère ya Jolviana bakei na ndako ya ba Emmanuel. Bake kofunda Emmanuel, bake pe kokebisa Emmanuel. Bayebisi famille na bango, boyebisa Emmanuel atika mwana na biso. Mwana na biso aza mwana muke, mwana na biso il faut atanga. Atika ye. Eye kosala ke na famille pe ya ba Emmanuel bavandisi pe Emmanuel. Bapekisi pe Emmanuel ke no tika mwana batu, tala ba grand frère na ye bauti awa, toboyi na biso makambo. Ye Emmanuel na Joviana batikala na bango koyoka te. Ba continuaki na bango relation na bango, ba continue mwana na kote na bango mutu makasi ka ndenge ezalaka Jolviana wana. Azaka mutu makasi, nde eye kosala ke ba parents bango moko ya Jolviana bakei na famille ya Emmanuel, bake kokebisa Emmanuel. Tango bazo kebisa mama ya Jolviana alobi na famille ya Emmanuel ke bopekisa mwana na bino. Bopekisa mwana na bino soki ya kokontinue kobimaka na mwana na ngai ya mwasi oyo aza mwana muke, boko regrette eloko na kosala. Bon, en tant que biso nyonso toza ba Congolais, toyebi ke na ba situation ya bongo esalaka toujours pasi. Mwana na yo ozokolisa surtout ya basi, oya koyoka lelo tolobi ke no mwana aye kozwa zemi, esalaka pasi. Alors, ba mama ya Emmanuel bapekisi lisusu Emmanuel balobi tika mwana bato. Famille na bango bazoboya, balingi na bango lisusu te na mwana na bango, tika ye tika. Eye kosala ke bayaki mwa corrompre relation na bango, vu que bamoni de famille nyonso ba parents sikoyo ekomi makambo ya kobendana, to tika. Baye corrompre relation na bango. Eye kosala ke na butu moko na bapokwa kande ezalaka, miliki na ndako esilaki. Nde mama ya Emmanuel aye kotinda Emmanuel alobi kende kasi na balabala sombelanga miliki. Emmanuel pe azwi na telefone na ye akomi kokende na balabala. Tango ake asombi na kosomba miliki na kozonga baye kokutana na Jolviana. Bino moko boyebi bolingo. Soki bolingana ezalaka bien soki bino moko bo préféré bo kabwana. Boko kabwana na bino ata soki bokutani na nzela d'ailleurs bozala na bino ba ennemi. Ezalaka bongo, mais soki eza bolingo ke no ba força bino bo kabwana, bino na motema bozaka na bolingo bolingana kaka,
ezalaka pasi. Tango ye Emmanuel na Joviana baye kokutana na balabala, mbala moko bamakambo na bango mitema na bango etutani lisusu, bakomi na bango kosolola, basololi batelemi bazosolola na bango. Emmanuel na kote na ye abosani keno batindaki ye, Joviana pe na kote na ye abosani keno ndenge eza boyenga bapekisanga na mobali oyo. Bazosolola na bango, bolingo na bango ezongani lisusu. Nde ba grand frère ya Joviana baye kokuta bango. Tango baye kokuta bango, balobi donc bino bozalaka ka ensemble ti lelo ti ndenge topekisa bino. Botikala kondimela biso te, bozalaka ka ensemble la famille. Nde eye kosala ke ba grand frère ya Joviana baye kozwa Emmanuel bakei na ye na ndako na bango. Tango bakomi na ndako na bango, la famille ya pasi pe mawande bisika ebandaki. Baye kozwa mbeli, bakomi kochuba Emmanuel. Babeti se kobeta likolo nango na bambeli bachubi ye. Tango basilisi kochuba, mwana bato asali nini? Akati motema ka na ndako wana. Tango bamoni ke mwana ya kati motema, siko na leta, soki tolobi ke no to mema yata na hôpital, bakoki kokanga biso. Bazelika tango bato balali toyebi te soki babibisaki ebembe ya Emmanuel wana ezalaki soki na babutu, soki na ba nini. Baye kozwaka ebembe na ingo ya sika ya kitoko batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh Biashara aye na makambo ya sika, makambo ya moto, makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo. Awa mituka nde mituka, ozana posa osomba mutuka. Kande boyebi benga Gersh Biashara, bisika mituka ya kalite ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore, ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka kalite te, mais muke kaka nde batekaka kalite. Chez Gershom Biashara, c'est la qualité, kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba Rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh Biashara. Kuna qualité, kuna biloko kitoko, kuna biloko ya mafuta, kande bomona awa Gersh Biashara. Tokos, Gersh Biashara, c'est la qualité. Gersh Biashara, bisika masolo ya kitoko. Voilà, to continue la famille. Tango toye kokoma na babutu wana na yebite soki ezalaki ba 3h du matin, soki ba 1h du matin, parce que bango moko kutu na minute bazaya kokima. Alors baye kobimisaka ebembe ya Emmanuel, bake kobwa kango. Tango bake kobwa kango, bango kande wana, bango nyonso ndako mobimba, bayaki kokima. Bayaki kokima direction inconnue. Alors, epa ya ba Emmanuel, luka mwana na babutu nyonso, baumona mwana te. Depuis mwana kende kosomba miliki. Bino moko boyebi na insécurité o eza na Congo na biso. En tout cas, ebangisaki makasi, je dis bien ebangisaki penza makasi famille ya ba Emmanuel. Bango bakanisi kake no mwana na bango ba enlever ye, mwana na bango ba enlever ye, babangaki. Na kobanga na bango wana la famille nde eyaki kosala ke na tongo. Ba mona ka batu baye ko toke na porte na bango, bino bovandi awa. Problème nini? O ebembe ya Emmanuel yango wana babwaki kuna. Ebembe ya Emmanuel, ba parents babima na bandeko ya Emmanuel bakende kokuta bien sûr ebembe ya Emmanuel. Bino moko boyebi kaka eza na bana mosusu bazalaka na makila makasi eza na bato mosusu koboma na yo, mutu wana akei na ya lali na ye na kimia nyonso. Mais il y a de ces personnes obomi ye yebaka ke non ndenge oza boye ba trace na ye ekolanda yo.
Tango kaka baye komema ebembe ya Emmanuel avant ba memango ata na morgue. Mama na bango mbala moko aye kokanisa lobi te mwana o bakidnapaki ete. Po soki bakidnapaki mwana tolingaki tozwa ba appel ya koloba keno il faut botindela biso mbongo, il faut boye boye. Tolingaki tolala ta 4 jours. Peut-être nde toya komona ebembe ya mwana. Mwana o ekomi ya bambeli. Ekoti kozala kaka na famille ya ba fi wana Jolviana oya bande ko bima na ye po famille na ye eya epa na biso koloba ebele. Nde mama na bato a quartier mosusu ba ye kokumba na bake na ndako wana toke mutu azate. Toke mutu azate bake kobenga la police nde ko meka kofongola ndako wana baya kokuta makila esi epanzani. Baya kokuta na miliki o batindaki nango Emmanuel akende kosomba. Likolo nango eloko bayaki kokuta kuna izalaki telefone ya Emmanuel. Bakuti yango na ndako wana. Donc makila nyonso o ezalaki na se wana ezalaki bongo makila ya Emmanuel. Donc ezalaki kutota na makambo te ke non ba meka ba yeba nani mutu abomaki Emmanuel. Donc ba indice nyonso ezalaki bakuti telefone na ye kuna, cela veut dire que babomaki ye batiki telefone na ndako wana. Na minute oto olo ba famille wana bakimi. Na Kimbanseke baza lisusu te toyebi te direction awa soki baza wapi soki basi bakatisi ngambo ya Congo Brazza. Ba la famille bino batu bolandaka biso ba oyo bayebi famille ya ba Joviana bisika bazali, s'il vous plaît veuillez nous contacter. Batu oyo ba mérité penza prison. Ezo sala pasi omoni ngana kolobango biso nyonso tozalaki ba jeune fille, tozalaki biso nyonso ba jeune fille, toleka biso nyonso na période d'adolescence, toleka biso nyonso na ba période ya puberté, toleka biso nyonso na ba période nyonso ya bokili ya kibomwasi, toleka yango lelo tokomi ba mama, mais tozalaki pe bana mike, tozalaki pe ba jeune fille. Conseil na opesa na ba mama o bolandaka bino, bolandaka biso s'il vous plaît. Oza mama de partout olandaka penza mama Inès NM officiel, s'il vous plaît. Omoni mwana tango ozovandaka na mwana. Zalaka camarade ya mwana. Zala camarade. Tango nolo ba camarade ezate ke no bo wando salaka ba blague na mwana nyonso te. Zala camarade dans le sens que solola kana mwana. Mwana ba solola kana ye, mwana ba yebisaka ye vérité tout. Lelo na Congo na biso ba mama ebele. Soki mwana moni makila na ya liboso. Omona ba mama bakomi ko yebisa mwana soki simbi mobali mbala moko zemi, soki mobala simbi yo mbala moko zemi, me batikala ko yebisa mwana teke no soki obimina mobali ko zwa zemi ko sala boyete ba yebisa ka bana te. Mwana za mwana na yo moko, lelo tolobi mwana na yo ko bala, lelo tolobi mwana na yo ko bota ko yeba ke no pour ke na bota ifona bimana mobali soki yo ko la kisayete ozozela nani aya ko la kisaye. Mwana mwasi déjà mwana na yo soki moni à l'âge ezana bana mosusu ya basi 13 ans déjà bamona ka ba makila na bangwa liboso. Vandisa mwana na yo, yebisa mwana na yo makam nyonso. Et puis zalaka mama moko ya kanda te. Mama il faut zalaka ka kanda te nyonso. Ezana ba moma o mwana sali mabe ayebi ke non soki na sali mabe mama nanga ko sipila te. Mais mosusu vandaka na bana na yo bo betaka ba histoire ya vie. Bobetaka ba masolo omona mwana ta soki azana likambo ndenge nini ta soki garçon moko songolo pakata zo linga ye mwana koye pa ya mama yebisi mama tala garçon wana zo linganga ezalaka bongo. Mais soki yo mama uza kaka mama moko ya bakanda, mama moko ya kofingaka, mama moko yo vandeli ka télévision osalaka misala te ozozela bana na yo ndeba ya kosalaka misala, mwana na yo ko yebisa yo vérité jaune akoya ko yebisa yo te. Mwana na yo ko bandobanga ayebika ke no soki na yebisi mama na biso awa yango kozala mafinga ya vina nga mobimba akobandaka ko yebisa nga combien na zandumba. Ba mama mosusu baza bongo, ba mama mosusu baza bongo. Moni na famille oyo bake ko boma Emmanuel wana ezalaki solution te po mwana na bango azokola après Emmanuel ka ndenge babomi Emmanuel. Lelo to lobi mwana na bango lisusu akolinga mobali mosusu comme bako banda oboma kaka mibala batu bana batu boko bandaka kako obomaka bana batu bopesaka bana nde conseil
nga nalobaka yango chaque jour pesa mwana conseil omoni mwana soki opesi yo conseil bisika nyonso akokendaka akotia conseil wana na mutu na ye et surtout lakisa mwana na nzela ya nzambe eloko liboso mwana soki olakisi nzela ya nzambe la famille akobanda obanga bamakambo ebele ayebi ke ata soki baparent na nga bamoni nga te me nzambe likolo azomona nga nzambe akosepela te eza bongo babiso oyo totambola parceke bamama na biso balakisa biso nzela ya nzambe toza na baekole secondaire tokomi na bahumanité ti ba 4e des humanités 5e des humanités ozobanga ata kotelema na mobali pourquoi parce que oyebi ke nzambe likolo akomona nga nga soki kosolola na mobali ya mwa camarade collègue ya classe na biso soki kaka mobali azolinga nga libanda omona nazoboya par tous les moyens pourquoi parce que nayebi liloba nzambe parce que mama alakisa nga nzela ya nzambe e likolo na bango likolo nango nakoma camarade ya mama na biso donc likambo nyonso na okendo yebisa mama na biso aza na bakote na ye akanda aza na bakote na ye azalaka soft aza na bakote na ye oyo tovandaka bana na ye nyonso bovandi boobeta masolo siko mama abongo okobanga ye okotikala kobanga ye te bolakisaka boyebisaka nde bana na bino vérité la plupart ya bamama bayebisaka bana na bango vérité te omonaka mwana soki amoni makila c'est fini akomi kobanga mwana na nga zemi awa ekokota lakisa yebisa mwana kena mwana na ndenge omoni makila soki kaka omeki kobima na mobali nde bisika kozwa zemi na zemi epa na nga okovanda te eza bien silisa baklasse na yo pour que obandaka kobota zemi wana kozwa zemi kobota ezalaka pasi ya kosakana te na age na yo donc biloko moko oyebisi mwana oyo ekosunga mwana en tout cas mes sincères condoléances na famille ya Emmanuel toyebi ke ezosala pasi ya makasi toyebi ke ezosala pasi na motema toyebi ke eza pasi na koloba ngo lisusu na korepetaka yango lisusu eza situation moko ya pasi eza situation moko ezolelisaka eza situation moko ezosalaka mawa penza makasi koboma mwana na douleur ya pasi boye koya kokatela mwana vi na ye ka boye elingaki ezala ta bien soki bokangisi ata kokangisa ye kasi ndenge tomonaka na bafamille mosusu soki balingi na mwana na bango te bakie kokangisa garçon soit bafaire déplacer la fille tomonaka makambo ya bolingo ezalaka makambo ya motema bato soki balingani ezalaka mwa pasi mpona bango amwa ke bango moko bawelela likambo na bango mpona kokabwana mais soki ezaki bafamille bino bolingi bokabwa bango ezalaka toujours pasi meilleure façon ezalaka bo faire déplacer la fille soit bokangisi ka les garçons omoni soki bokangisi ye botie kaka ata pour 2 mois kaka epesa ye leçon parce que ntango bakokangisa ye bisika okende wana ekopesa ye leçon mpe famille na bango bakotelemela dossier wana après soki 2 mois boye kobimisa ye lisusu je suis sûre et certaine que ntango okota prison aolinga lisusu kozonga prison te akobanda sikoyo kobanga akobanda koevite la fille ata soki bolingo ezali